Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Donc, Tozongeli Masolo parce que émission Oyo Tika qui en depuis longtemps. Tozongeli en ezali émission moro d'actualité. Oyo Kombo nango 5 minutes avec César Ngadi. Ezali émission moko ils ont parlé na actualité. Ya mboka na biso li kamne ba combattant basali Bakundi Tshisekedi, makamneti ya élection présidentielle, le président de la République Kabila Lemsou a se présenté sous souté Nani Azali censé à remplacer donc Azali 5 minutes avec César Ngadi parce que producteur Nanga a dit Londolé, il fallait tout ça là papier, tout solo là qui se mettre tout d'accord na makamunyo surtout donc tozongeli yango avec producteur Adi Londolé, le célèbre beau comme Dieu. Donc boyebi que RD Congo Info na Simaya caméra le réalisateur caméraman Di Koko Bokungu po bato belé balobaki balobi mais sikoyo batikali na Sony depuis que Di Koko alandaki biso tina matanga na Bruxelles parce que très ennemi solo oyo awilo longomba lobaka okotika la traître okotika la ennemi solo même na matanga donc okokansate pona matanga que toko solo là ou bien toko zongisa ba mission na biso donc RD Congo Info émission asika 5 minutes avec César Ngadi le lotoko lobela ba élection présidentielle tozo lobela pe masolo oyo ezali na diaspora donc siko ndeko to monique président Kabila alobaki ye alobaki makambo ya ko changer constitution te donc cela veut dire que a ko se représenter lisusu te siko na diaspora et en vraiment na kati ya ba combattant nos positions nani akoki siko ko se présenter à chaque candidature na élection il y a 2016 donc siko ngai sans langue de bois, sans nakoloba bozoka makelele parce que tous en plein Paris, na porte de Montreuil, donc naza koloba na biso moko a na diaspora, muto to moni penza combattant oya solo parce que combattant il a dit si okendara pe kisasa, ozape na ba relation, ozape na mbongo, ozape mayele po na biso na RD Congo Info ndenge toza komona combattant oyo ya solo akoiko se présenter l'élection présidentielle ezali président Ilunga azali déjà muto mayele azali na mbongo na ye atanga azali combattant oyo assistaka bato bomona ki ye na matanga na Bruxelles ayaki donc président Ilunga président ya IRP donc ye biso to moni le seul combattant na diaspora au penzaki akoki ko se présenter na candidature présidentielle na 2016 pe akoki kosala likambo ya malamu. Quel soba mobile oyo? Azo donki azo bate rido esa polele nazo mona ye. Bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kima. Ozo dongeni, ozo kendwa. Ozo kendwa. Pesa nambo. Il fallait le rôter, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On voulait le colo. Oni. Oh, cadeau n'a même qui. C'est la TV. C'est là. Au monde, le molinga kanda. C'est là. C'est peliko. Et ça, ani. C'est la TV, ça, il compatriote à solo. Je vais en gagner. Combattante, vous êtes à la bloc à England, vous êtes à la bloc à France, vous êtes à la bloc à missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, vous êtes na sepeli. Notre compatriote, na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Évitez. Donc il m'en va na kutu, que nous mela na yoli. Ah, na kamela. Que nous mela. Kota yaka to kota shi. Mobali na yaka. Va. Donc tolobi yango sans vraiment ko loba ko manquer maloba ou bien ko marché bamo présent Ilunga présent IRP yende combattant ya solo na kati ya diaspora
na kati ya diaspora awa na France oyo akoki ko se présenter na élection présidentielle na mboka na biso to lobby yango parce que il faut to loba yango donc pour batu mususu bakanisaka soki ndenge nini mais le loba monique biso to loba makambu nyoso tu oyo ezali émission moko d'actualité ezozongela biso à chaque fois actualité bimi donc César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi sur RD Congo Info parce que to moni makambu komi ndenge na kati ya ba site internet biso sikoyo to zongoli yango pona koloba ezali penza droit na biso donc pona koloba ke na ba site internet soki to lobby to loba ezali bato babandango donc grand prêtre César Ngadi Dani Bokombe Tsunami la femme du patron tout le monde est d'accord a dit Londolé le célèbre Bokomendie donc retrouvez-nous de temps en temps plus souvent na 5 minutes avec César Ngadi na réalisation ndenge na Bino caméraman réalisateur Di Koko Bokungu pour bakanisaki neti o ba lobby ba ke ko lobby pas Di Koko mais ba yebite ceux qui makila ya batu ekutani et c'est ekutani biso donc toza na sonité donc to répétez bien na sima ya caméra masolo ezongi avec Di Koko Bokungu donc tout le monde est d'accord et puis il restera ainsi vraiment longtemps na RD Congo Info. Merci de votre fidélité et à très bientôt. N'oubliez pas toujours Cléboa et tout le monde est d'accord avec rdcongoinfo.fr. Cléboa, Cléboa.